to solango bien parce que to na pasi ye bembe oyo bibembe parce que match na kufi nde comme ce que extra ye bembe au cas où veut ça kufa que comme extra ye bembe bo ba mieux le bembe o ba kufa na bana o ba sima na maboko na bana o ba craquer to mona ngote to mona ngote to mona ngote non soka parce que artiste ba pesini na ba famille ba to o ba kufa yo mto o sepela o sala publicité o lia o sala ki nini na bato ba kufa ngamoko na yo to sali nini bato ba kufa to ya ka gouvernement to sola makambo bien ya ba détail parce que voilà c'est mon beno parce les bonnes toujours abonnez-vous na chaîne nous 1J4 pour na vous sera toujours branché na kata ma solo ça c'est mon fils. Je suis là. Tout comme le débat, ça dépend. Bonjour, bonsoir, Nathan, écoute la bino, banakini, bana moki mobimba. Voilà, c'est parti, l'abondance, artiste et musicien, créateur, oyabino, yabana Congo, na chakou l'abondance, chalufu, bayamado. Naika na bombango pona kosola, ba biso minene, oya mwasi akufilelo mama chalamwana. Tous les les grands producteurs nabiso oyo asunga Victor Eleison oyo boye bibino nyoso na kombo ya vérité oyo akufa que déjà ça fait longtemps d'ailleurs comme le roi si pauvre même temps na mbongo azala ba immeuble bato batonga ki mokili na kata Congo bango wana surtout zongi papa wendo to zongi pena yemo grand poète Luambo Makiadi to zongi fait beaucoup mangoko to zongi ne va la mala kone ki ke se mené to zongi ba madiru to zongi ba pepe kale to zongi oromona pena ba leader ango ti ba kufi ndeti parce que mboka na biso za na valeur te yo na osenga na ba congolais pour nous vivre faut que olia mutu pour na GP pour na mapalin lobi na ngomo na bo glisser okomi wa matebo conscience na biso za nini na kata Congo talaka mama tana mona tiki biso to comme na souci ba photos au panzana mais ebembe oyo ekufaki déjà ça fait 2 mois ya mutu munene nengwana même pas mbongo bimi et comme ministre et comme bon oyo mama tana mona e kozala ndenge nini tala soni nan otozala mona kata Congo mal organisation souci nini na mona kata motema parce que biso nyoso to na molongo wana taka to ya poto zenti double olympia parce que musala ngo yangwana siko ba obazo kufa wana ba banda yango to ekuta bango pe ba boti biso ba pena ba koko siko bota na conscience ni to ke na Congo surtout le bisiko ba o ba tikali Richard bia obeta mwandamba opesa ta même pa ba soda ba oba obunda ba kufa ba millions de millions to lo barate to telemate mais les kamoka ya moké to telema o kanini ba lobaki basala ki boye to senga musicien ozo bana musique sika on a conscience nini ya ko yoba monde yone danger ko le kaba o bandaki ba o bandi sikoyo tozo vivre na Congo na galère à niveau respect zate conscience zate pourquoi parce que zoba a comme mayele muta mayele a comme zoba muta sage a comme kizengi muta na kizengi a comme na conscience nyonso ko capacité ya vie ya mutu pourquoi parce que ba valeur na biso moko toza na ngote conscience mama tala mwana ano souffrir mama tala mwana amene ko galérer mama tala mwana ba émission azolela nana yebité mais yo muto talanga
partager vidéo pose conscience na moto alinga conscience Congolais lingi toujours place o musique ezali dama ezali tala zoba nini ya biso na ngana yo ba zoba ngana yo ba kizengi wana ba bake belé ya kizengi na poto ba zongi soso na formation aux adorten na kisasa 12e dan au 15e 16e a okozonga susu inane 2 ans autant susu bien pour pas comprendre pendant yo même susu oza mayele pourquoi parce que bazo biso na valeur ti artiste et musicien yebela conscience na yo ezanine oko critiquer mission oko critiquer mutu mais yo moko na so vandi bien o mani so leki mutu na mokili mutakoleka mutate à part Jésus Christ banganga ba hotelema ba komuzo pouvoir ya koloba basala nzambe ba pouvoir ya koloba mission pouvoir ya koloba tokolana nani tokotika nani quel message ni tokopesa siko na babano tobota na bano ba okola tolingika buzoba kisi basi conscience ya te ko bina tout mais ba qualité maele oto nango ba qualité ba pouvoir oto nango ya bokoko na biso ya kini ba qualité ba dimension ba prière auto priaka nyonso eza nango na mai parce que balinga toujours biso na yo ba tuka fo ba zoyo nanga bala sa neni yo kotambola nzoko za pays pe grand monde otangami na kombo ya Congo RDC na kombo ya époque Zaïre même au bout de pesa ka on a ki demo mais kenen na ndenge mo ya o senti valeur moko boy ba mboko ba France ba sambela raté mais ba conscient ça fait mal comme on a biso mo ba congolais ti sikoyo to koza conscience neni macha mona kufiawa bo na suba démarche ya mbongo ministre azusu mbongo ma yesko akufi bo comprendre ba prophète ba lobaki déjà to kokufele ba grand vous allez ni kofelo mide weranson jibe piano feli wazeko nyoka long bozi waze ba vena ba otimba pe chama na ke parce que ma politique ma meze bébé na kato solango to décotango bien na ika ko pesa ka expliquer ba comprendre akufi na nini surtout landeli bien bo comprendre lui so indicaté système auto na kindrement kufu na pété akufi na bina million na kata compte pété mais grand maman grand artiste congolais oyo asali pe oyo abunda na politique to mona sko maman Olive Royawana mama ki mama asala dégâts matériels ça fait mal tout le bara toujours tout balinga NG4 partie libondas partager vidéo aux qui première introduction aux qui première en plus il y a biso ba artiste congolais toza na elo côté tara artiste congolais moko atana jetité mais Congo ça ba million artiste congolais moko T4 tisiko sous ça ba grimace pour ni na ba pasteur to swana pasteur a swana musicien prophète a dit musicien tara pays mais classique ya ba en danger ils ont raté comme mabe bibembe car gouvernement misambongo aucune organisation ya ba artiste nga parti libonasi na sala pe 1+ na kata Congo na golongo la ndombolo na bina chako libonasi te mama 2000 ye to bina nini okonyoka nga lokwa nesi na sala na rien na ya poto emene ya memo poto emene ya ivala mala cause oyepe ubeta na Zenit Olympia et laisser la Belgique et tourner l'Europe parce que ni na méritaki yo solo ndangai nangam na loba to ka batneni congolais mais to finga na bazoba to finga na kaka parce que yo o mesana ko finga yo mesana ko critiquer zoba ngape zoba non bon batamai ngo baza to solo ngo bien parce que to na pasi ye bembe o bibembe parce que macha mana kufi nde comme isko extrait et bembe au cas où veut ça kufa qui comme extrait et bembe bo ba mieux le bembe o ba kufa na bana o ba sima na maboko na bana o ba craquer to mona ngote non soka parce que artiste ba pesini na ba famille ba to ba kufa yom to o sepela o sala publicité o lia o sala kinini na ba to ba kufa ngamo na yo to sali nini ba to ba kufa to ya ka gouvernement
tout sur le macambo bien, il y a pas de détails parce que voilà, c'est mon bénéfice parce que les bonnes. Toujours abonnez-vous à la chaîne M1G4 pour vous toujours branché na carte ma solo penelengi. Voilà, et toujours ngai na pesimbo te na équipe nyonso ya NG4 na kini na poto pour bon na tozana bino ensemble. Pourquoi? Parce que toujours to souffrir et longo ngana yo. Mais kaka tozana bozoba. O bata maele tozala toujours pas to sola sikuba vérité. Commenter o eza bien, o ya mabe yom to azoba. So maele o commenter bien pour une conscience ya mutezwa. Macha mona kufi. Akufi tena lati. Yemda bana makambo, mais toi na mona deuxième. Merci.